donc banda soki olingi makambo esila il faut nzambe na satana bayokana tellement lokwa nzambe na satana bayokana te fali na inosa moye bayoka eza te inosa ye na bavitesi moko ayenaki lelo ozokompa lelo pena boye ke musicien moko aye abetaka bamwa bafaux beat me bato bazoningana sans champ eza bainosa po ti lelo na Congo babengaka bakongole bazoba boyebaka ntina bakongole babengaka bazoba te mundela asali boye mundela abi nakotangisa bato au français nayeba soki bacomprendre français ou bien bacomprendre français te amemi biso na restation les corbeaux et les renards restation eke bien la cigare et la fourmi eke bien ekomi kaka na lecoq mundela changé français les coqs c'est moi les coqs cocorico lobango na lingala mutu azokomindima za soso eske tozaka basoso na palais du peuple tango ozokota na palais du peuple bakomaka assemblée nationale tango déjà bakomi assemblée nationale na lingala elakisi tokoloba na munoko ya mboka na biso munoko ya mboka na biso eza lingala kiswahili kikongo na chiluba tango bakotaka kuna baloba munoko wana mabe moko osu mali chance na lakela wazekwa nga na lobaka na kosala livre moko ezala na 2 pages l'okosologie c'est une science qui étudie les okoso wazekwa yoki yango asotelango mbango aya asali petit bombo yo na Congo oteka livre $15 kopa fufu eza na 200 mutu azokoka yango te livre wana etulela ye mutu ata moko asombango te mpona nini nga mokolo bule il faut otiaka na baaffaire tina monde mutu aleki moninga na mbongo aza te mutu nyonso akunda na mbongo ya cotisation papa wemba bakunda ye na mbongo nini ya cotisation king kester bakunda kasi sikoyo ozotangelanga biloko aye keba ndenge su toloba na proverbe kokanisa te ke mutu oyo ayebani aleki batutu satana mpe ayebana mokili mobimba me ayebana mpe na ndenge afoa. Je suis à chaud na terrain quelque part yango na mkutani na molobeli analyseur ya somo ya dégâts. Donc on appelle si bino so bana poto mbote boyeba que cette émission sera diffusée dans plusieurs chaînes entre autres Ensemble TV, entre autres Caroline TV na bongo parce que bana ya Interpol toujours ensemble. Donc ce moment on a ba chaîne mbele boyeba que ça la bongo biso toza moko ndenge wana. Naki ko pesa mbala moko mbote analyseur oza kanda delo. Te na kanda te. Kitoko boyeta mutalati kitoko boyaza kanda mwana lufu nana ke na poto te mena leki batebele na poto na santé. Oh yo ke na ki poto moni ba musicien bele oyo ba welela mbongo awa o ba wela kar na nga papa chéri na leki ba ona santé neti ba vibrator na leki ba ona santé. Yo sala na yo lobi ba wela kar no papa chéri. Jibin piana to salaka émission moko Sankara Mupanzi Ken na katikati analyser raisonner c'est roi na ba bien analyser raisonner formateur entraîneur l'idée des rois de Roko Matino Joao Zingankufu porte parole Nzamba vitesse kolonteka les défenseurs d'Afrique molobela ba congolais nyos c'est roi na biloko na betaka Sankara classe yeko bunga yango moni jibe na émission habité Sankara pesa nga téléphone analyser ozaka na kari nga bina na kari te na kozwame na luka pe jibango na zwa pe kari ngote vibrateur ayeko zwa kari nanga me nga na weli ka santé yo weli santé ya zina voiture yo weli santé yango moni ata mutu ka foza pe na moi santé mais yango moni mwana lufu santé puis so ala ta ondira na poto mwana lufu na na passeport te lokote na kendanga na bakamnya ba Congo. Mais kasi message mbela pe fo boa ke la jibe mbala moko po ayeba papa chéri est-ce que luka mosaka po ebiseke mutu ka nozo te na prophète balobaka elengi ya mbongo balia yango na mwasi ya makango so ozwi mbongo ebele okei na mwasi na ndako komona elengi nango te il faut ozwaka mwasi ya makango nde ozobina donc wana napesi proverbe vie musaka abalola yango bato bayeba ndenge téléspectateur so bakoki kobalola te bakobenga ngai na koyebisa bango na lingala ya bakanza soki elakisi nini mais moi mon cœur n'a pas joué bayebi donc jiba za mutu omoni lelo ba idéologie boye tant sous tozio on pas jibe piano tant so akabeli analyser zo elamba sala boye donc jibe wera baza batu pena ke mutu ko le kate afinga wa bango ko bango ne bayana indusa musicien faut na car musicien faut la tarabien musicien faut la nanda kwa danser bango ne bayana bazo mériter kutu yango nazo kama gouvernement warrior bazo mériter basela bango ata ba monument pour bangonde ba na idéologie pour musique ya kalezaki obeti ozui mwasi ya bien omeli masango suki wana place akola les atemé bango ba musicien balongoli kombo ba voyou bazongisi musicien comme mutu na société bazongisi musicien comme mutu na société mais est-ce que yo yebi que ti lelo ezana ba misusu petit lelo tinan kwani position moi bon so ba misusu lelo bazana bango batina kwani seke ba ozwa mukie so mutu pena zui a retrouver mwanda ko banda ko ekita lelo na kin tala neti ba maluku
baginkole ntango mobutu azalaki bato banda ofanda te mais lelo ekóma bandako ekóma basite ekóma mpe boye okozala na $1000 ozwa ndako na ginkole bango bakosala bakozwa me bazwaka nde mbongo te soki bazwaka mbongo bakosala yango azozwa 1000 azozwa mwa moke bacharge ebelebele yango wana mais soki azwi akolanda idéologie ya jibe mpiana na Weranson kara bien makambo tuli lelo omonaka te bapeti na biso babina file babimi omoni te azolanda idéologie na bakofi kutu mikolo me balanda idéologie ya wera na jibe ya kopesaka bakare na bapale eza bato wana basala bango bitumba oyo ezalaka entre oyo omona lelo na kati ya musique congolaise entre neti Innocent na Fally est-ce que bitumba wana yo bakisa moni bitumba wana Innocent na Fally fo ezala bongo po omoni lelo bato baosala erreur musique ezala lokola bale obandaki kobeta papapa okosila lelo tobetaka suki basolo lisolo bakidumu te bamayala te bakakoko tokoma obeta bajoueur bamessi bajoueur ya kilelo banema donc ndenge musique ezalaka bavie mosusu basila kala me balingaka kotintama ozo comprendre ntango bazolinga kotintama boye mutu moko Innocent aza na moto na ye akeba na musique bamankaka te na musique eza mbwakela olanda lisolo nini Innocent ayebisi yo Fally aza mutu munene o Fally asa te abetaka nde mbwakela na musique ifo mbwakela ezala soki olingi mama na biso so olingi mbwakela ezala te leyo toza dimanche bato bakende eglise po wana bazobwakela satana mbwakela donc banda soki olingi makambo esila ifo nzambe na satana bayokana etelema lokola nzambe na satana bayokana te Fally na Innocent moye bayoka eza te Innocent ye na bavitesi moko aye na kilelo ozokompa lelo pena boye ke musicien moko aye abetaka bamwa bafaux beat me bato bazoningana sans chant eza Innocent na Robino mais Robino nde aza décaliste te Innocent na Robino bakokani te Robino abetaka badécalé bakokani te aza Samarina ndenge babetaka mais Innocent pena abetaka bafaux beat na ye moko asali style moko ya ye moko pe akangi esimbi donc il faut contrer lelo ayo ozolobake Innocent boye bafali mpe bacontra bakofi olomide yeso efali mpenza na ndenge ya musike akocontre kofi olomide makambo Innocent ayebisaka Fally na ayebisango kofi aleka na te faloba akomeli Fally bon anniversaire Fally azongisa te siko na wana Innocent asalaka na oyo Fally asala kofi nini eleki te ngana naza mutu ya Innocent te nalobaka vérité Innocent azali congolais un petit moko boye ou bien massa moko boye tokobenga abimi champion tala musique oyo Innocent babeti eza bamusike oyo Fally babeti te Fally awuti na okese ya bambunda na kitambo aye akoti quartier lati abundi boyebi ye mais Innocent asali tournoi batali nani akoganye mais abundi donc abundi nanu il faut comparaka musique Innocent betaka na Fally te ya Fally eza kaka olamuki na ntongo nde tolobaka na proverbe biso tokasaka bachinois nyonso bakarateka bachinois mpe bayi bakongolais nyonso bamusicien donc ndenge mpe confusion ezalaka donc ndenge mpe ezali mais sikoyo Innocent abunda bino moko bolanda na Vodacom mpo bima aye moko abundi mpe aye na tere akangi tere fo kondima mwa mbali wana bafali mpe tobetela bango maboko me baseli na bango eza esila so nayebi oyo lelo bakofi olomide basila sérieux Fally ezosila baseli ezekende babina file bazoyanga nazoyebi biso baibrator soki bakesi mawete soki bablaise mawete komone ya gezi mawete bamisisa sika bazoya bawata mpe aza na mwa kala me baye pena bamisise bazoya bango mpe bakokundama bakotikaka idole neti bakofi olomide baweranson bajibe mpiana bawazekwa bakotikalaka bongo siko bapeti mpe bazoya balobi ke Innocent abebisi carrière ya Rebo pendant que Rebo auti kobima sika aniki mba moko mwana abebisi le carrière na abebisi Innocent abebisi carrière ya Rebo po abeti mwana ka en pleine carrière moya sala ba promotion ya nzembo abimisi ezate non moya c'est l'empo Innocent wite aussi sa tiki ta sisi classe na même na bible wa mwana soko akoli akokende pa na ye akoluka molonga ni na ye kasi akoli déjà azui molonga ni na ye atie suze mibino moko moloba est-ce que ngai na ko bala mwasi na ngaza ta président république na ko tie semité il faut na carrière faut la calendrier ye moko Innocent aza très fort Rebo ata tiki musique Innocent kosimba ya kolala nzala ata mokolo moko te Innocent na si balongi vi kosakana te mbongo Innocent aza nango Rebo soki abi Innocent apesanga $10,000
Innocent opese tete tozela pe mwana Innocent kuta lobaki para opese komo na nga analyser kwa mwana na bando loba fora mwana na kwa kusela nde kwa Ivo Lambo yebike na sali classe ya balobere na oluka batu baya balobaka ndenge analyser lobaka tana ngai ko oleka boyete po nazozo voyage na okele vana na bandundu libela na yuksa batabandu ninga no potote yo linga poto te naza na santé kutu koleka bato bazowuta poto bapoto oyo bamemeli biso nani okisinjora na age ya monopose ngai bamema ngai pa moto neti mutu lokola nani héritier amema ngai ngai na héritier ngai naza mokolo héritier na banda makambo okala sikoyo na age ya monopose nadiembela lokola bareceveur ya fulafula bamema ngai bongo esimba te wana zuwa akosela kisinjora toni nalobi zuwa bato mosusu bazowuta poto tia ba analyser yo caméra zwaka na babiloko asenga yembadi na bazara boye analyser mwana lufu metala ndengaza tala bato ba uti poto comparer bango nanga nazolo bande ba vérité omoni ba ndeko na ngai ba kisi pona yo kisinjora ke poto ya menopause te ake na monopause poso tali mbula héritier na mbula kisinjora na mukolo kisinjora tanga bandi makamba koloba nani héritier aza deja mama pesa nga yipa wana mama bango ateka na sosimati place bateka ba coffre fort bongo yo zwaka analyser nde nayebi ke oyebi masolo nayebi masolo héritier pa yebi analyser c'était soda sikoyo héritier ye kozwa ta na ye loba ndenge eza boye navandi héritier alobi analyser kende tika ngai tolia mwa ngombe mona keme nani héritier amemanga poto na age ya monopause ngai naza mokolo héritier soki ayeli yo visa na minute oyo na passeport na yo okete te soki ayeli nga visa ya lufu na kei ya poto bongo amemi kisinjora na poto aye na nini omona biloko kisinjora aye nango te zelo ozomona biloko ni nayebisa o proverbe na bino monde mutu aleki moninga na mbongo aza te mutu nyonso akunda na mbongo ya cotisation papa wemba bakunda ye na mbongo nini ya cotisation king kester bakunda kasi sikoyo ozotangelanga biloko aye keba ndenge su toloba na proverbe kokanisa te ke mutu oyo ayebani aleki batutu satana pa ayebana mokili mobimba me ayebana mpe na ndenge afoa oyebi yango donc biloko oyo ye nango biso deja si tozalazala tala mutu lokola analyser na opréféré nakende bakongo na ya na banana napesa bato bazomela babombe mo ekunda bango mpo bakende sana te tala sikoyo naza na bolinga bongo na ya na pondu bato bazwa vitamine C kende nanga kozwa hamburger obie likolo ya ngulu batumbi yango ekomi na solo ya pine alinga na bandeko dame yango ngana yaka na bapondu banana babiloko bakongo nga mpe sikoyo nazalaka formule déjà donc bango avo banda forme ngana ya nango tongo talaka ba petit boyebaka omoni bato ebele babeta lisolo defao biso bato yamba na ngilingili ngai na mabanga wana seri wana osala judo mabanga boxer bameli vie mbongo yo monani te bameli vie mbongo yo monani te bameli mbongo na banani bamatanga defao bino omoni bavie na biso lokola babozi soko tali bozi na minute ndenge azoloba baviana ifale pa bayemba soko tali concerne fois ça l'école moko abando yekisa bata koyemba des fois amemi na kopi molie nepsa na ye baviana nyonso na yebisaki oba c'est to ba miyibi na miziki bazate mama lelo atozoloba na yo à part balwambo makiadi obe ba musicien kala zwilanga ata Koffi Olomide na bandi po ya bimaka ke ya ndaza mukolo na ba musicien nyonso azwa na banzembo na ya yemba na quartier ya kala na banzembo apesa papa wemba asangisa soka kokisi 4 sujets vita na ima na babeti na stade Kamanyola bobunyo bazaka na 2 sujets chéri simbanga luketo ezara sor yali kayabu yozalaka danser bakanga makawa na doki 2 sujets banda baza na 2 sujets siko analyser aza na album moko na osala sata provoque Jésus eza na 32 sujets donc mutu nyonso nzembo na ye eza na 4 fera koyemba de nzembo tala ba chanteur na ozwa fera koyemba buro pela koyemba tala ba chanteur na ozwa ça 3 titres il y a 3 sujets nani aller sans retour voilà sujet bien créé Zamba créa mokili na ye moko Zawa créa mokili na ye moko Zawa lobaka na bato bazala na mokili Po bakenge na mabele awa ose Mokolo tobotamaka tokumbaka elokote Boni moninga to ya wano sakana Oyo nzembo na oyemba bango totala Etango na yebisaki yo ba chinois bakanisaka boye lelo soki ozwi congolais moko obina zo produit premier chant na eza rumba eza kwa matembele bota na simanda kwa bakinwa nyonso yango moko saba benga yo siko za rythme nini kuyibisa nga rythme te ba rythme nyonso siko album wana yango batutu bazelaka yango batu bazozela po na kobimisa nzembo na kobimisa esute omoni album ama yaula bajwana ba umea na studio
babeta soki 8 ans Carlito na mayaula ye moko baumela mais nzembo wana ti lelo ebetaka na bafete yebisanga banzembo bafali ya kala banzembo ane oyo ifo na bandela ane oyo donc chaque année nzembo no eza esila valeur mais sikoyo banzembo ya analysereke esila valeur te eza eya sikoyo nga te na koyemba mpo nga nazaka parolier nasalaka me bayembere baza bagrand chanteur lokola bafere gola baza bajosidena baza bagrand chanteur bamontana baza bagrand chanteur bagrand baarranger lokola balofombo baza bacoach olobi ye moto oyamba defa ona ngiringi ntango nazali moto ya makasi nga na mabanga bagarde eko na libosomabanga naza maître tanalize maître tuna basankara tuna baroger ngandu tuna bateka ye mitina tuna bango mokolo nani mutu na biso akufa oyo patron de patron oyo ya pembe bando osomba diamant nani nabosa ekombo koyeba kombo na kombo patron de patron nyonso kasi te okopesanga kombo patron de patron ntango abengisaka bato nyonso Cardozo ayebisaka bango abi avant napesa bino mbongo na enveloppe akaki fo analyser azala ntango nakomi alinga aloba ayebisanga binga balobaka te na opesoka enveloppe ntango nazwa enveloppe wana tofungula yebisanga tuna baporte parole tout oyo bazalaka yebisanga bamisu basalaki neti bavimba baluka na mabele epuis su représentant David Matadikibala nkisi eza ya solo ya lokuta te ozondima kisi nalobi kisi eza wa ya solo tuna bamusicien tuna basankara ntango nayaka émission soki na ye na poudre na nga moto asimbaka te ntango nayaka émission motu nyonso ate oza nani babangaka tu bayebike analysera ekiti complet jour papa wemba akufaka na bundaka na martir wana na bashege bayebi bazwa bamouvement bato bazwa baiponi de personne obeli bango iponi na kisi esangana bajabe bato batanga bamino oanalyse resone nazoyebi so ya solo ngamona moto andima kisi boye clairement liseke ezao liseke osoko tuni bato ebele oyo omoni so tuni bato ebele bamusicien ebele babimi eza mokolo na bango yamba keni tuna eza mokolo na bango ebungaka ezongaka représentant Matadikibala biso toyebi tu nazala pe na JC katanga makaya manchi champion de boma mwana boma conseiller na ye mutu ne bafanda analyser raisonner tuna JC katanga makaya manchi akoyebisa nayebi tout nayebi mettre plein ndo moni siko bino bolingaka ni quand même que ba musicien pe ba na kisi po yoza na kisi c'est que ba musicien pe ba na kisi so za na kisi to sele wote mbaso de réunion ko zo mbaso gorge il faut échanger il faut za na kisi akoyebisa yo te kisi ezali mais ba musicien bele pe bazana ba kisi mona ba novalgine ba ligon bazana ngona bandako bongo maseke bana seke te liseko bakoka ozo na pese oyo lalo koyeka ote tia defi mutu moko azondima te aya na pese liseka alala nango quelque soit ata kofi quelque soit ata wera nalobi quelque soit ata kofi olomide quelque soit ata wera kutu kofi oyetrape po asalaki kofi asala eloko moko boye abimisi 13e apôtre me nzambe basuka na 12 apôtre mpe alobi na tv via na maloba etrapaka ya alobi na tv boye oyo album na ngai ya suka nakoyemba te ngai na ndima ike ya suka epuis su bino boyebaka te eza album na ya suka ayembaka su te via koma dj akoma rapper soki oteki matembele no musicien akosala ne featuring eza Koffi Olomide ya bukanaka te wana oyo ikona mboka oyo te ikona mboka bato bazebe tala na mboka oyo mutu ifale totyaka bato te totyaka bato na kombo bato bayebi bamakambo ebele baza na bamboko botyaka bango te botya bato ya kombo nani oyo moni etrompa yoka sikoyo aye koloba lisu mikolo oyo Weranson aza ambassadeur te Weranson aza formateur te Weranson aza cadre te eye kotrompe ya komi ambassadeur yoka te ye moko alobi ke nanu asala bulo yango te sikoyo mutu asala bulo yango Weranson sikoyo Weranson akolakisa ye ntango Weranson akolakisa ye Weranson aza nani omoni sikoyo etrompe azoforme Koffi Olomide merci de la forêt ndenge okoforme Koffi Olomide ki ambassadeur po ayebi yango te alobaki balakisa ye wera kaka moto akoforme ye moko apesi réponse andimi ke de la forêt aza formateur mpe acadre na ndenge ya système po ebela bamusicien wana opéra na grandeur ya Koffi Olomide le grand mopao Weranson a encadré aocadre te musique ezala na grandeur te grandeur eza te
so grandeur eza bambuta mashakado balita bembo bakofi bakoloba te batiaka Congo te tiaka Congo te tiaka Congo te tiaka Congo natala ye pa lita bembo azali manager atikali mpe koyemba ta nzembo te ayembaki na réunion na ye alobaki démocratie tiaka Congo na mona ete change makambo na mboka oyo ayemba nzembo ya démocratie abanda kolata liputa omoni ya lelo na TV bato ebele babaka analyser merci na ndenge pena ya vérité na ndenge pena ya vérité mutabema tiaka Congo na makambo ya TV analyser avec Basile honorable Basile Pacho témoin baza c'est wana ba téléphone ya bien na ebimite soki ezalaki boye Basile soko otuni yango biso yamba Pacho Basile ngai Direct TV biso ko tozaki bapetit tobanda olanda zakra tobengana biso tozolandeka alengana ye kotikana na Basile wana Basile aza journaliste soko mukomusu yambanga yamba tiaka Congo yamba biso mibale boye na kobenga Chaka Congo yebake eza déjà lancé papa Chaka Congo tozozela yo yamba analyser yamba tiaka Congo tozozela papa Chaka Congo na plateau ensemble na kokima te analyser akima na yaba rendez-vous ba retour na Sankara nde akima na yaba rendez-vous na yebisa bango ba rendez-vous ya boye na landile ki ya Sankara tina Mbanzangungu azalaka champion kuna na kena bomi na Mbanzangungu siko na yawa na landa pe waze kwa na kinyawa na yebisa bino makambo livre ngam na salango et puis yokanga na songana lobaka boye musicien à part koyemba akoza na activité mo ya kosala merci Weranson ndeko ndimake ozo activité ya kobetsa babale mbongo ekota olobaka euta pa analyser mabe moko zu mali chance na lakela waze kwa ngana lobaka na kosala livre moko eza na 2 pages l'okosologie c'est une science qui étudie les okoso waze kwa yoki yango asotelango mbango aya sali petit bombo yo na Congo te ka livre $15 kopa fufu eza na 200 mutazo kokango te livre wana etulela ye mutata moko asombango te pona nini nga mukolo buli il faut otianga na ba affaire biso tobosa na boko na local livre wana ekosimba te et puis tu na senga ba retour na plateau boya na contrat ba proverbe na yawa na contrat ba proverbe ne mususu alobageza na mutuna makolo ti proverbe nini aloba na biso babwaka nini na ebale te babwakaka poison na ebale te mais soki ozongi otuni bangala bakoyebi biso babwakaka poison na ebale babwakaka mbaka ezalaka poison ebomaka bambisi kesi eza poison obango na ebale ebomaka mbisi aloba lisusu yo oke koloba kuna babeti yo na 3 personnes nani yango azalaki bafrançais bapesa réponse les mire et les oreilles ayebi yango te ozo comprendre yango moni nasengaka bakomba na kage na baki waze kwa pe fois aye moko te namona bape mopao aloba basangisi mopao basangisi waze kwa baluki su mwa 4 fois bazala ata 10 jour wana nganga moko batie pendant boye ezala kwa match ya vita ima na contre ba proverbe na bango tout et puis tu na tia mutu na place nano bate vieux yo zalaka boye vieux yo zalaka boye na yebi na tuni na Congo kese nini koka kozwanga wera babenganga na oyemba nini po bazwa yo oyemba nini ngaya yoka place na ligenga zana ngam na yana école ba analyste ba Daniel Safu nyonso balandanga Daniel Safu honorable nalobi Daniel Safu balandanga honorable bakisaka honorable nako bakisa honorable na Congo tozana na ba dos honorable na tozwa yete tozaka na ba dos honorable Daniel Safu tango na ya na TV na ondima Daniel Safu pasa sa ba jeune makambo te ezaka tona ba 89 boye bango ezaka tona ba 91 nga deja na yeko opposé Sankara bimise école ba sankaliste nga bimise école ba analyste yango lelo batu nyonso bazwana yoka siko place na leka bato ebele sokozi ba porte parole bazami ba sokozi Sankara ayaka lobi asali mwa nzembo esili musaka ya lobi vient na biso musaka ya lobi apesi proverbe siko yoka analyser na yaka na sali chant na pesi mélodie oyo eboma waze kwa po waze kwa sala banzembo abie eloko ebomaka mélodie na pesi na ye nasali kwa kusela ndeko Ivo Lambo na pesi na ye na pesi animateur animation na pesi na ye na telemi lisusu na bini lisusu na lakisa mama basafa bokozwa bango biso na mboko tozo mérité pena 2023 na otia libaya président de république te tika ko pardon tika boye 2023 analyser libaya président de république soki bo voter analyser ete esilia po boyebi mboko ose beba nango kala
Pour nous avons 8650 projets de société. Tant qu'on a un jour, nous avons président de la République, Moutaye Sineli, Kacho. Moutaye réside des eaux, Kacho. Biloko wana. Ministre économique, Kacho. Donc, il y a biloko va pouvoir en Hollande. Ministre Nyon Soya Lekana Mboko, ministre PSP, Kacho. Pour ti lelo na Congo babenga ba Congolais bazo baboye baratina ba Congolais babenga bazo baté. Babenga ba bazo apone. Mundela sali boye. Mundela bi na kotangisa bato français. Na yeba soki ba comprendre le français ou bien ba comprendre le français té. To botangi bolobi boza ba licencié na ba makambo ebele bandimi. Aya bi na kozwa ba on arrestation. Amem biso na arrestation les corbeaux et les renards, arrestation est bien. La cigare et la fourmi est bien. Et comme il y a les coqs Mundela changé français. Les coqs, c'est moi les coqs cocorico. Lobango na lingala. Mutazo ko mindimaza soso est-ce que bitoza ka soso et puis sous baptême on dit ngana boya arrestation. Na parler du peuple. Tango zoko na parler du peuple ba komaka assemblée nationale. Tango déjà ba komi assemblée nationale na lingala elakisi tokolo bana munoko ya mboka na biso. Munoko ya mboka na biso eza lingala Kiswahili Kikongo na Chiluba. Tango bakota kona baloba munoko wana. Ah, baloba français. Fallait pas bon ma place on va comme assemblée internationale. On demande berero wana analyser la monango. Et puis sous ministre, il y a PSP tozolo par rapport à nous. Nous les Congolais parlent lingala. Presque batunyo sont na Congo c'est 100%. 70% go za batamangala. L'école pour bana ba comprendre. Il faut école à lingala ezala. École à Chiluba ezala. École ya français, école pe ya Kikongo. Oya lobaka Kikongo, tangisa eloko na Kikongo. Omoni ba chinois ba leki biso poani. Ba chinois tango ba yeko tala bo babite fo biso to sama na biso batindi batu na États-Unis. Kende ko yeko le loko yo na munoko ya ba américain mais yoko ba longo na ki chinois. Tango ba kei ba ye lelo chinois kominde. Riche mais baza soko tali boye baza na eloko te. Soko tuni mutu nyonso ba lelo ata politicien nyonso. Richesse à Congo ezani. Arobete la oba or ba puis mais richesse à Congo ezani. Soto teka mutumba la mo Congo ebongi. Oye bien mais c'est quoi biloko wana faut on va pas analyser. C'est un projet de société nozana. 8650 projets de société. Mot de la fin pour lelo mais to ça on analyser azali. Mais bon pour lelo lobi nini to suki. Kola na continuer à koloba vérité. Mutu moko basomba yete na landaka mbongo te. Na bandolo bakaka vérité. Pona za muta vérité. Vous comprenez? La vérité, analyser, raisonner autrement dit, locataire en Zambé, camarade à Yesu. Bangelou Gabriel Bamisana, avait dit Kopalola, Batikilanga, Denile Sinamukuna, faux pasteur, Batikilanga, Poba, rêver ça, pasteur, que Bazabatalo Kosambon, si vous gagnez Munazana, Yamon a pris Batunio sur Rossel, Bakwa 1600 phases, plus que courant à Paris. Tant Agnès Simon, Poto Yatongo, en Amérique du Sud, les professeurs et tous les prophètes. Hier, Moutunabiso Matondo, Mingi Yabako, papa fidèle. Et puis tout ça là, moi qui m'en défends, mes chauffeurs en Zamba, ça a accident. D'accord, merci beaucoup, analyseur, merci. Les autres Suki Awa, mais Tozong et la Lissus. Le numéro de téléphone de Tolobara, Yawili Moucheni, 082 72 63 066. Yawili Moucheni, 082 72 63 066. Aussi analyser au mobimba. Ce qui est Robert Tangaï, Obenga na ye obetinga mbango ata ya 2000. Ce qui est lingo kangisanga comment non pas cité aucun de parquet. Benganga na voisin na prison, na ye na kotime na koloba kaka. Na koloba. Merci analyseur bandeko balandinyo so to suki awa. Oya na posa na boaka ki apesa liko, bana États-Unis na lela bino bien, bana poto so na zabo epo na bino. Tala analyser 3 pistes, ba cravate à couleur so ibo. Okozwa wapi? To suki awa pour la lelo te rozongela ye mikolomiko ya sinon bo sana te ko s'abonner. Na la époque coloniale, chapeau yo. Na monde na minute na o moni mutabeta bakanja on dit yango kasi yango no bat na monde donc inazola kisake biso ndenge tozaboye nanu te ba tozi de colonisation nanu te na Congo pour Lumumba wela ki yango avant indépendance wela ki yango avant ye mutaboma mboko yo tikutu basela ke feti na regreta nzoka ifala tika ba mindele ba tonga na sima yo to botoli bango net Afrique du Sud o comprendre to botoli bango net Nelson Mandela sala ozo siko yango moni to kobeta phase wana pona lobana yo na Congo za na ba politicien obie ba politicien bazate na pesa exemple mais ba tu faut batika na Congo za na ba politicien te elingi ko laksa Nelson Mandela
tango bamindele bazwaka mboka na bayisaki bipapa biso tokonza mboko yo tootya premier ministre eliaka na famille na yo Nelson Mandela bina boyi ngana kosala boye te babibo papa soko olingi totikilo mboko biso tokokonza 32 ans mais 32 ans mpo kozala libanda tokozala na kasho Nelson Mandela signa a papa bako mais Vitali Kamera babwaki combien de jours na telemi na ngamba combien de jours restation à Vitali Kamera ezaka les faux malades okembisi na libongo banda bima esimba et puis tout na kamwaka ba procès na biso ya ba congolais mbangu pona ko banda ko lakisa biso na TV procès za bo metango Vitali Kamera bimi ba lakisa biso procès nango côté maza yango to élection 2023 est-ce que ezala ya talime ou bien ezala talime te élection 2023 côté les maza qui béni côté les biso ça va c'est bon. Merci beaucoup. Je crois que Torozongelo Mikolo Mikoya, Bandego ba abonné, beau s'abonner massivement. On est ensemble avec vous. À Rozongela Bino Boyo, qui Bino Moro Maramoni et Bimi. Ah, donc. Non, alors bah nyonso pas comme nyonsologue. Donc tout le monde a dit Mikolo Mikoya. Au revoir. Au revoir. Bye.